Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino basango oyo ezali kotalisa ndenge nini bato oyo bazali kokanga bato mosusu pona koloba ete bato boye bazali bakolabo, moto boye azali kolabo, moto boye azali kolabo. Kasi lelo oyo bandeko babolingo ebongi malamu tokolakisa bino nani azali vrai kolabo na kati na bato oyo bazali komi benga soi-disant bakombata. Nzoka nde bazali bato oyo bazali kokanisa ete bango bazali kokosa mokili. Nzoka nde bazali komikosa na kaka bango na bango. Bandeko babolingo boyebi ete tango bozali kosala bamakambo bino bozali kokanisa ete boleki mokili mayele. Bino bozali kokanisa ete makambo bino bosalaka na molili to na nkuku bato bakoki koyeba yango te. Pe tango bozali kosala makambo na bino na nkuku bozali koya mbango pona kolinga kobimisa bato mosusu koloba ete botala bandoki nde bango yo. Nzoka nde bandoki bino moko kaka bozali bandoki minene kasi bozali nde kokanisa ete boleki bakongole na mayele mingi. Me toyebisaki bino ete bandeko radio Zoomelmail ezali radio oyo tango bino bozalaka na kati na bamasolo na bino tozalaka na bino na kati. Tango bino bosalaka babisalasala na bino tozalaka na bino. Bisika nyonso tu bozalaka tozalaka na bino. Bamasolo na bino bobetaka tozalaka na bino. Me lokola bozali bato oyo boyebaka te bokanisaka ete boleki bato na mayele me boyebi te ke bato mosusu mpe baleki bino na mayele bazali. Bandeko babolingo boyebaka ete tolobaki yango malamu radio Zoomelmail ezali lokola mopepe. Mopepe ekoki koleka na gauche pe moto akosantiri yango kaka na nzoto me akoyeba te akokoka kotushe yango te po ete moyen ya mona mopepe ezali te. Pe mopepe ekoki koleka na droite bato bakoyoka yango kaka kozwa bango na nzoto me moyen bamona yango ezali te. Yango na tolobi na bino boye bandeko. Soki na poto awa ndeko yo kanisi ete oleki bakongole nyonso na mayele ozali kokanisa ete tango ozali koganga tango ozali koloba ete ngai nalingi Kongo ngai nalingi mboka me tango ozali koganga na bato bazali kokanisa ete yo ndo lingi mboka me bato wana bazali koyeba tete
Tango mosusu yo nde ozali mobomi. Yo nde ozali kutu kosala ba makambo oyo ya mabe oyo ndenge balobaka ete moto mosusu ozali komibimisa mosantu na miso ya bato. Nzoka nde ya realite. Ye nde Satana suka. Bandeko soki tolobi boye pona nini? Bandeko tokobetela bino revelation ya monene oyo bato mingi bakokaki kotia yango ataka te. Oyo bato mingi bakokaki kosatendre na yango te. Mais bandeko ba bolingo ndenge tozali koloba ete Radio Zumel 1000 ezweli bino dossier ya kabamba na makambo. Pe tozali kotia yango likolo ya mesa. Pe ngai mama Rosalie nazali kofungola yango po ete napesa bino information. Bakongolais pe bakongolaise. Tango bino bolingaka kobomana na bapoto awa. Tango bino boswana kabino na bino. Tango bato mosusu bazali kokanga bato bakolabo. Tango bato mosusu bazali kokende na liboso ya ba appartement ya bato pona koloba ete to lakisa bino ba bien ya bato bazali koyiba mbongo ya Congo. Ba makambo ndenge na ndenge. Eske bato wana basalaka yango pona bolingo ya mboka poto bazali koluka ba intérêt na bango personnel oyo eza kotinda bango basalaka ba biloko wana po ete bazala remarqué après lobi bazwa mosolo na bango oyo kowuta na niveau ya Kinshasa po ete batia na bamabenga. Après bino bozali koloba ete ba compagnon d'élite tozali kobunda pona bango biso na biso ba combattant. Bandeko kozanga koyeba liwa ya ndambu. Mais avant na kota na kati na lisolo yango po ete ezali lisolo ya somo. Po ete ezali lisolo oyo tango na koloba yango ekoningisa bato libumu pe michopo ekobima na bato. Tango mosusu ndeko soko oliaki te okozanga na apeti. Okokoka kolia te po ete ekokamwisa bandeko. Tika na seka. Tika ngai mama Rosalie na seka po ete poto oyo biso ba Congolais toza ba comédien tozali kokanga kaka bandoki o ba Rwandais bandoki o ba Rwandais boye nzoka nde biso moko kaka tozali koboma mboka na biso sanke to miyeba tokanisaki ete ndenge bobandai koloba ete bakonzi ya Congo baza kobebisela biso mboka me bino mpe boza koboma mboka a partir ya awa me bandeko nakokota na lisolo wana sikoyo te po ete ezali bilei moko ya oyo ntango nakofungola mofiniku bandeko ezali bilei oyo neti basi balambaki bandeko. Bilei yango balambaki esali une semaine me batiaki yango na frigo te. Bilei yango sikoyo esi epoli na kati ya nzungu. Me ndenge ezali wana bato bazalaki na nzala oyo bazalaki na posa ya kolia tango bamoni nzungu baye pembeni batelemi bazali kozela po ete bafungolela bango nzungu moto na moto azwa part na ye po alia. Me bandeko na minito ndenge naza koyebisa bino salake bandeko soki zolo na ye ozali na zolo moko madusu nango eza minene tango na kofungola nzungu wana bandeko ke basolo wana ya kopola tango ekokota yo ekoki kobelisa yo pulupulu. Me tokokota na lisolo wana sikoyo te po ete ezali lisolo moko bandeko. Bato ebele bakokamwa. Bato ebele bakokamwa po ete ezali lisolo moko eleki kilo. Me nakoti na lisolo oyo po nalakisa bino ndenge nini bato mosusu oyo bazali koloba ete bango balingi mboka kasi olobi ete olingi mboka bolingo na bandeko na yo na kati ya Congo ozali na yango te. Nazali kofungola nanu dossier oyo moke na tiki nanu likambo oyo ya nzungu oyo batie bafiniki mofiniku pembeni po ete ngai moko nde na kofungola yango kasi nazali kosenga na bato bazali tutotur oyo bazalaki na nzala pona kolia kozela ete bafungola nzungu po ete bazwa misuni balia. Bozala na ekenge po ete soko ozali moto oyo ozali madusu ya zolo minene keba na solo po ete biloko ezali deja na kati ya nzungu ezali deja ya kopola.
lisolo wana bozela yango kala te na ye koyebisa bino bandeko lelo bato mosusu bazali koganga mpona baparti politique non ndenge ezali wana baparti politique MLC parti boye balingi kosangana te na papa na nani na Etienne Tshisekedi me bandeko bolingo bozali kokamwisa biso bino bakongole bolingi komona réalité en face te bino bakongole bolingi kaka kosala makelele me makambo ezali komona na bozali komona yango te bandeko bolingo tango moto azwaki likanisi ya kosala parti politique na ye ezali te bino bakombatant ezali te ou bien Tshisekedi ou bien bato ya IDPS nde bapesaki ye fond mpo amonte parti politique na ye. Mais comment expliquer bandeko pona kanga lokola bolobi Tshisekedi oyo ndenge bomi bambi ye Moïse po lokola ye bopesi ye kombo ya Moïse comment bokomi kolinga kozwa papa responsable ya parti mosusu parti na bango moko kokomisa ya bango bana mike likolo ya Tshisekedi bokomi koexige soki bato boye basangani na bato boye te tokobeta bango mpo ete balingi kosangana na Tshisekedi te bandeko ngai nakoyebisa bino boye bino lelo boza koloba kaka mpona Tshisekedi nani ayebisi bino ke Tshisekedi nde asimbi force ya makambo nyonso alors ngai nakoyebisa bino boye tango baparti politique esanganaki tango babengisaki bato nyonso tu bakengo wadondo bayaki kamere bayaki bato nyonso bayaki mais po mona orgueil ya Tshisekedi ata moto moko ya IDPS aye te wana elingi koloba nini après sima bino bato oyo bozali na poto bozali koya kotelema na sima ya bato mpona koloba ete bosalie nani me bakosalie na moto yango ndenge nini soki orgueil ezali kati na ye donc bato wana bolingi bozwa bango kaka lokola bana mike mpona bobanda koloba na bango bosala bote mais wana ekomi dictature bomoni babiloko yango oyo oyo nazoyebisa bino soki bozwa na vision te boza komona makambo na ndenge ya vision ya mosika te bokomona ete kaka Tshisekedi oyo akokotisa bino na kati na libulu sanke bomiyeba baje yango tozoyebisa bino baje yango kaka yango oyo ezalaki na Mobutu yango eza kokontinue. Comment expliquer ata bino moko soki bolingi bosala coalition po ete boloba ete bosangana mpo bobatre moto azali na bokonzi alors makambo nyonso basalaka yango na dialogue. Comment expliquer babengisi baparti politique boya bofanda bosolola mais Tshisekedi azali kaka na système na ye wana ya kiorgueil ya komona bato nyonso tu pamba lokola nyei na miso na ye malgré ça komi ne pempaka alingi kosangana na baninga te pona nini alors bino bato mosusu bozali koyeba ata ndenge makambo ezali kotambola te bokomi kokanga bato mosusu bamitif moko ezanga tina eloko nini ezangaki ke Tshisekedi mpe aye ntango baparti politique wana basanganaki ye mpe aye azala wana basolola ye alingi kaka bamakambo nyonso tu ye bima nete yango tozali koloba bandeko nayebisaka bino ntango nyonso tozali koloba yango bozwa yango liseki te Tshisekedi est plus mauvais ke bato mosusu bino bozali kokanisa ete bato oyo nde bote boza koyeba te bozali na kati ya koyeba te Tshisekedi est plus mauvais bandeko mais eloko tozali koloba oyebi te na nini Tshisekedi aza kolinga kosangana na bato oyo ya parti politique te mpona nini alingi boye bato wana baloba kaka mbala moko tokoapuye Tshisekedi babanda deja koyebisa bato na bango sa meme bavanda na mesa basolola et alors ye azali kolinga bato wana basala kaka bazwa décision mbala moko mpona nini mpo ete Tshisekedi ndenge azali wana deja yebi ete azali na mokumba monene oyo azwaki awa na poto oyo ayebi ete soki lelo mpe bapesi ye bokonzi yango azwi eloko ya liboso il faut abanda nanu koservir bakombata oyo ya poto mpo ete amoni ndenge bato wana ndenge batelemaki ndenge babouge ndenge bapesaki ye bacotisation yango nazali komona ete soki akei kosala coalition na baparti politique ba MLC banini soki azwi bokonzi akokoma tira ye kote oyo bakombata bakoya kotelemela ye
koto yo bato parti politique biso tolingi boye yango wana azali kobanga ndenge azali wana ayebi ye moko eloko nini asalaki bandeko bolandela yango bien boko comprendre po ete bakongole bayaka kocomprendre na nsima Tshisekedi alingi te avanda na mesa esika moko na bato ya parti politique wana po bayebi ete bato na bato bakobanda kopesa baproposition na bango parce que dans l'entretemps ye na poto awa na bakombata na kati na kuzu basi basololaki deja bamakambo mosusu soki azwi bokonzi ndenge nini ekozala yango naza koyeba ndenge nini asala te yango namoni ete Tshisekedi kuna na Congo akomi sikoyo entre le marteau et l'enclume bandeko aza koyeba nini asala te bino boza kokanisa ntango mosusu ona alingi bo te bandeko akomi na problème sérieux oyo tozali koyebisa bino ezali baverité ya kati mpe akotikala kosupporte kilo wana te mpo ete ntango bino bana ya poto bozali koloba baparti nyonso bakende nsima na ye me baparti nyonso bakende nsima na ye toboyi te malamu me baparti wana mpe bakokende nsima na ye il faut quand même compromis ezala il faut quand même basolola mais sikoyo yeza kobanga kosolola na bato wana mpo emoni ete lokola na poto awa nasi nazwaki bacompromis na bato ya parti politique oyo ya ba MLC banini ntango tokovanda bango mpe bakoyaka na proposition na bango Tshisekedi mutu echauffage oyeba te nakosala nini bandeko eloko toyebisi bino ezali révélation ya monene na banzi ete na baémission na biso ekoya tokodevelope yango po ete bakongole bozali bato bozali kolala pongi bozali koyeba ntina te yango na omoni ete bato mosusu bazali kokanisa ete non ndenge ezali wana baparti mosusu balingi kosangana na Tshisekedi te bandeko ezali likambo oyo ete bato bakosangana mais il faut quand même dialogue ezala yango na omoni ete azali kokima dialogue alingi te kosangana na bato wana mpo basolola mpo ayebi ete asi azwaki mokumba mosusu awa na poto bandeko bato nde baza koyeba te aza koyeba te ndenge nini akodecharge yango mpo ete ntango akokende na baparti politique wana mpo ete ntango baparti politique bakosolola mpo ete bandima ete bon Tshisekedi ye nde kozala président bango mpe bakotia makambo na bango likolo ya mesa bato na bato bakotia makambo na bango likolo ya mesa alors Tshisekedi aza kotala ntango bamakambo wana nyonso ekokita na oyo azwaki ya na poto sikoyo akogere yango ndenge nini eleki kilo bandeko makambo toyebisi bino ezali barévélation ya kati mais tokodevelope yango na bamoma oyo ekoya na baémission tokosala alors bandeko babolingo sikoyo tozongeli lisolo na biso oyo tolobaki ete tolingi tofungola nzungu oyo balambaki biloko tango balambi biloko olie bakabolela bato tango kaka biloko ezalaki na moto batiki yango esali 4 jours mpe mofiniku ya kokangama biloko nyonso epoli sikoyo ngai mama Rosaline alingi nafungola mofiniku ndeko soko oyebi ete ozalaka na madusu ya zolo ezali minene ya kofungwama meka koluka mwa enteni ya elamba otia yango mpo ete odimine mwa grandeur ya madusu ya zolo na yo mpo ete masolo na kobeta eleki kilo ezali neti biloko ya kopola bato bakotia solo ya mabe bandeko babolingo sikoyo nazali kofungola nzungu ya makambo zala pre ndeko soki oyebi ete obelaka émotion yeba ndenge nini ya koluka moto azala pembeni na yo mpo ete tango makambo ezali kolobama ambulance tango ezali kozwa problème moto azali pembeni na yo amibengelaka deja ambulance yo moto ozali na madusu ya zolo minene na sina lobi yango malamu soko ozali na madusu ya minene po ete madusu ya zolo ya minene bandeko bino moko bomonaka ete erataka ta mopepe moko te mopepe nyonso te eutaka na kote na nsima to na liboso to wapi eyambaka yango mbala moko mpe ekotisaka yango na zolo me nalobi ete yo moto ozali kolanda emission oyo soki madusu na yo ya zolo ezali minene zwa mwa eteni ya elamba dimine mwa grandeur ya madusu ya zolo mpo ete soki solo wana eye oyeba ndenge nini ya koresiste mbala moko mpo ete soki kaka eyambi solo wana mbala moko mpo ete ngai nakomi pre nazali kofungola mofiniku ya makambo alors bandeko problème ezali nini tango bozali komona na poto bazali kokanga bandoki de gauche à droite o moto boye kolabo o moto boye alieki mbongo kuna na Congo o moto boye asalaki boye
o moto boye asalaki boye ndeko bamasolo wana nyonso to ezali bamasolo ya kodistraire bapeuple. Me na minute oyo bandeko ebongi malamu totiela bino sikoyo babilili bomona nanu bato oyo mibale oyo tokotiela bino boyoka ndenge balobaka liboso ya kamera boyoka ndenge bapropos na bango batenaka mpo na bakonzi ya Congo mpe boyoka ndenge nini bango balobaka mpo na oyo etali mboka na biso. Apres nsima tokozonga na kati ya masolo na biso mpe nazali kofungolela bino sanduku ya makambo oyo babengi nzungu ya biloko esi epola. Ndeko batela zolo nalobi malamu batela zolo po ete masolo ekozala kilo. Me avana fungola nzungu yango bolanda na babilili boyoka nanu bato mibale oyo bazali koloba boyoka ndenge nini batalisaka ete bazali bakombata na poto boyoka ndenge nini bango balakisaka ete bango bakoki kotrahir te. Me bolanda ebongo nsima tokota na kati na masolo na biso. Ndeko soki oyebi ete obelaka emotion longwa koyoka te. Bandeko tokangi bango na kati ya file. Bakanisaki baleki biso mayele. Me bandeko makambo ya Kongo oyo botika kokanga nde bato mosusu bandoki bazali kaka kati na bino mosika te awa kaka na poto. Papa Botamba tiela biso nano babilili kuna totala nano bato mibale oyo bazali koloba oyo bamesana koloba mpo na Congo ebongo nsima nafungola liboke ya makambo to nzungu ya biloko epola. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Bon, revendication la biso tozo sala awa tozo boya musique na France parce que 8 millions de morts, 1 200 000 femmes violées. Weranson soi-disant as ambassadeur de la paix. Azoka vol 8 heures du temps un vol à Yakapoto. De Kinshasa à Paris, de Kinshasa à Bruxelles. Mais pourquoi pas à Koki Kozwa 2 heures du temps un vol de Kinshasa Goma de Kinshasa Bukavu pour que le retard la bande qu'on a dit sur Bakata Bamunoko. Pour bazo violer na Rwandais. Oyo Rwandais bazo ko enterrer vivant bande. Bon, ceux qui n'ont kenda Goma, non na mode ba image voilà te. Ceux qui te boy musique wana est porté biso rien. Musique wana est là ici peuple congolais pongi. Musique wana ba yembi bêtise. Tous on a besoin de bêtises parce que bêtises ils ont permettre mboka na biso lelo ba Rwandais ba dirigeango. Yango no moni tous on mobiliser awa. Oh nyo so moni to tereni awa ça ba résister ba combattant. Donc ceux qui mutaleba ba beta musique to ko détruire les autres na biso to koma ba kamikaze. Parce que les Kamba Congo tous ça brutal na ndenge ya black té. Parce que ba Rwandais ba na mboka na biso ba bomi bande ko na biso ba na brutalité. La minute to biso pe to na kata brutalité. Donc ceux qui yo ozo soutenir la musique oyo ko détruire Congo, biso pe to ko détruire yo. Donc ba tuana ba ça impact té to ko yoka ka musique mais la moment auto libérer no mboka imposteur rwandais oyo benga mina Congo ya ko libérer mboka na France papa. Non makambo to bandiango avant to sala initiative oyo to ebeloni to sali. Soko koti na ba makambo wana bato baza déjà na ba bilini na Kisasa baza déjà prêt parce que ça idéologie. Mais bolobara que ba après tout le monde a à peu près en on a noté. Bon ceux qui basent à la prêt pensa pe simbagate parce qu'il y a toujours des traîtres. Mais le konyo so balembagate on a continuer ndako soko tongiango ekwe il faut que Kabila votera pour Kabila. Si Kabila pas voter pour Kabila, s'il doit comment s'appelle chanter pour Kabila, il chantera pour Kabila. Mais c'est son droit aussi en tant que citoyen, c'est son droit de chanter, de faire la promotion et à parce que c'est un artiste musicien en fait. Très bien, je suis d'accord avec toi. C'est Werrason, je le dis en regardant la caméra, Werrason a le droit de soutenir Kabila. C'est son droit le plus légitime. Mais les combattants ont le droit de combattre Kabila et toutes les personnes affiliées à Kabila. C'est notre droit. Et comme il chante pour Kabila, comme il soutient Kabila, nous l'avons attaqué. C'est tout à fait normal. Ça va de soi. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda ndenge nini bomoni combattant na kombo ya Rex pe combattant na kombo ya Odombo. Bandeko babolingo kaka ndenge na yebisaki bino ete ndeko zala na kimia pe soko moni ete ozali na madusu ya zolo minene
kata mwa eteni elamba po ete odimine grandeur ya madusu ya zolo na yo po ete solo oyo ntango ezali kobima ekobeta yo na ndenge ya kosakana te bandeko, na ndenge ete okweya pe sekompe baya kozwa yo okende na hôpital lokola lisano. Bandeko bolingo, bomoni combattant Odombo na combattant Rex. Na banzi ete tango tolobeli bino combattant Odombo na combattant Rex, ale sikoyo nazali kokota na mama ya likambo. Bandeko bolingo, na koyebisa bino boye, oyebi na mokili oyo soki oyebi ete ozali moto ya bosembo, lakisaki bosembo na yo tina suka. Soki oyebi ete ozali moto oyo okomema mokumba te na kombo ya Congo, tika kosala ba komedi. Po ete na bitumba oyo ya Congo bato bazali koloba ebele bakobomisa bato mosusu bakufi na bozoba mpona kolanda bato oyo bato bazali na baje na bango oyo bazali na bapense na bango, bapense oyo ezali na ndenge ya mabe oyo bato mosusu bazali komikufa bakomi kobenga bango bakolabo, nzoka bavrai kolabo bazali. Bandeko, nani andimaki teke moto lokola Rex akokaki kozala un kolabo? Nani andimaki moto lokola Odombo akokaki kozala un kolabo? Bandeko, makambo tozali koyebisa bino ezali makambo moko kilome na koyebisa bino boye. Bandeko bolingo ifo boyeba yango ete na ndenge tozali awa, moto moko te akoya kokosa moninga, moto moko te akoya koyoloba lisusu ete ngai nalingi Congo koleka moto boye, o ngai nasalaki boye po ete nasalaka boye, o ngai te ndeko. Na koyebisa bino ya solo, bato nyonso tu ndenge bozali komona bango na poto, moto na moto azali koluka intérêt na ye. Soki nalobi moto na moto azali koluka intérêt na ye pona nini? Parce que na minute tango nazali koloba Rex na Odombo bazali lisusu bato oyo bokoki koloba teke bazali maboko pembe. Kabanzi ete bato mosusu na tango oyo balobi ete mama ozali makambo nini azali koloba. Zela nazali kofungolela bino liboke ya makambo bokokamwa pe bokondima te. Bandeko bolingo, liboke ya makambo yango ezali nini? Boyebi ete Congo na biso ndenge ezali wana toyoki mingi pe ba makambo elobami mingi. Na koyebisa bino nano eloko moko, oyebi ete ba combattant bayokanaki bango nyonso po ete bato na bato, donc ba pays nyonso tu epesa montant ya 500 €, Belgique epesa, France epesa, Angleterre epesa, nani bamboka mosusu epesa montant ya 500 € esika ba combattant bazali. Mais ba combattant ya Belgique bango tango ekomi ete pona kopesa 500 € makambo etelemi balobi ete montant wana bango baza na yango te. Alors Rex na Odombo na bato mosusu ba kritikaki ba combattant ya Belgique makasi. Mais ba combattant ya Belgique tango bango ba piklaki pona likambo etali 500 €, on dirait bayebaki tango mosusu molimo ya Nzambe moto ezalaki kati na bango. Mais lelo tozali koyebisa bino sikoyo boyebaka yango ete Odombo na Rex mbondo bololo bamelaki
bakangi bango na file. Na minute ndenge tozali koloba botuna Odombo na Rex mbongo oyo Patrick Bolonia awutaki nango na Congo oyo amemelaki bango oyo apesi bango comme bapesi bango mbongo na gouvernement ya Congo. Botuna bango mbongo wana eske bato oyo bale yango ezali bato ya PPRD moto bazwi yango to ezali bato oyo babandaki koloba ete bango nde basimbi bendele ya bakombata na Paris. Bango nde bazali koloba pona bakombata, me bakombata na minute ngai nazali koloba. Mama Rosalie na tomboli mongongo botuna bato yo mibale Rex na Odombo mbongo oyo Patrick Bolonia ayelaki bango oyo ete bapesi bango oyo mbongo wana bazwi bakamati bameli yango epesi mobulu na bakombata mosusu na Paris. Bandeko, il fallait basala réunion na bango mokolo mwa lobi. Réunion wana balingaki basala réunion ebimisi matata. Réunion epesi kitopale. Réunion epesi kitopale pona nini? Histoire wana eko bima epi tango bazalaki na réunion il fallait banda 16h. Réunion eko banda na retard pote Odombo na Rex baeki na retard. Pe discussion ya makasi bandeko likambo ya mbongo bandeko. Tango bino bozali koloba ete bozali kobunda pona Congo. Est-ce que ya solo bobundaka pona Congo? To bobundaka pona ba intérêt na bino personnel. Lelo yo bandeko. Boye bisabiso. Est-ce que crédibilité nini bokoki kolakisa biso ke bozali na yango o bozali koloba ete bozali kobundela mbongo yanga na tolobaka ete bato lokola bino soki bokei na Congo ekokende nde bino kuna po bokende kopie po bokende kobebisa malamu boyiba parce que bozali dignité ya kotamba mboka lokola Congo. Bandeko tala kaka Odombo oyo ndenge azalaka soko aye liboso ya kamera azali koloba bandeko wana azwi mbanga na ye atie mbanga lokola genou ya elephant wana azali koloba me bandeko sikoyo tala ndenge mbongo euti Kinshasa ndenge basakampare nango bandeko. Patrick Bolonia apesi bango mbongo bandeko mbongo wana bazwi bale yango bato mosusu bakombata mosusu balingaki pe bazwa ya bango mokuwa bandeko epesi mobulu bandeko yango tolobi bino bakombata bozalaka nde eveye bato mosusu bakobanda kokufa kaka na makambo oyo liti pona Congo ozoko olanda kaka ngulungulu bato mosusu bazali kosala makambo na sese yo oza kolanda kaka ngulungulu bandeko okokende kokufa lokola zoba oyo ndenge bayaka yango na tolobaka ete soki toza komona makambo ndenge leki yango na tolobaka ete meme Arma Tungulu akufi na bozoba po tala ete ye azalaki na confiance ya bato oyo bazalaki koloba ete pona Congo azwi initiative na ndenge na ye po ete akende kobamba libanga. Me tala sikoyo bato oyo bazalaki kolakisa biso bakombata batikali entre temps oh makila Arma bazali koloba makila Arma me tala bango moko makambo bakokosala bandeko mbongo wana euti na Londres te mbongo wana eutaki na États-Unis te mbongo wana eutaki na Allemagne te mbongo wana eutaki na France te me mbongo wana euti Kinshasa. Boye bisabiso oye ezali nini trahison te yango tolobi tango bozali kokanga ba journaliste ya ngai journaliste oyo nani César Ngadi journaliste oyo Adi Londole bango nde bazali bato oyo bazali kosala tala kutu babimisi bapeti moko bandeko nzoka nde ba vrai collabo Odombo na Rex nani andibaki te Odombo na Rex
bakolia mbongo bandeko boza ya kolala bino bakombata boza ya kolala me boko sutuka yango na tolobaka ete mingi bazali kolanda komba oyo ngulungulu mingi bazali kokanisa ete tozali mibali tozali me ndenge ezali oyo bandeko boyebaka ete ebele bakosimbisa bino pulupulu na maboko bakombata ebele bakosimbisa bino pulupulu na okaka boza komona balider wana ndenge baza kobima okomona soki aza koloba ndenge moto ebima ye na monoko bolobi ete oh penza vrai combattant bandeko bakosimbisa bino pulupulu na maboko bakosimbisa bino pulupulu na maboko papa Roger napesi yo maloba grand prêtre mère mama ozali masolo oyo eleki kilo masolo oyo eleki kilo pe ndenge nazali awa nazali kondima te nazali kokamwa yango na tolobaka ete Joseph Kabila akotikala kaka président ya Congo mpona ete bakongole baza bakomedien na ndenge ya kosakana te bakosaka bamakambo ebele na kombo ya président Joseph Kabila balobaka n'importe quoi mais tango na minute bandeko toyebisaka bino ete bapasi ya poto ezali kotinda moto na moto aluka lidusu ya kobimela moto na moto azali koluka punini ya kobimela bandeko soki natali mwana mobali oyo Odombo ndenga yeka liboso ya kamera zali koloba na poso ya elongi na ye ya nzoto ndenge zali lokola ba poso ya nzoto ya mbinzo na ndimaka teke mwana mobali oyo nzokanda zalaka na bapla ya molili ya CC Rex oyo bomonaka ndenge asalaka makelele tondimaki teke bazali na bapla ya molili ya CC bandeko ebongi malamu bakombata batuna bango eske mbongo oyo Patrick Boloni apesaki bango oyo ewuti Kinshasa eske ezali kado bandeko babolingo tellement bandeko bazalaki na discussion ya makasi Roger Bongo sa filmaki ba image wana mais baboko projecte yango oite balingi makambo yango leka na ndenge ya CC mais bandeko bino bokanisa ya avec Radio Zoomel 1000 à la pointe bino bokanisi ete histoire oyo ekoleka kaka boye bino bokanisi histoire oyo kokundama kaka na se mabele po epola boye lokuta na bino tolobaki tokotia bino contre miri ya makwanza tokotikela bino tante tokotikela bino tante po ete bozali kotinda bato mosusu po ete babimaka ngulungulu bakende bakufa bino bato oyo bozali koloba bino ba leader bozali kolia bambongo na CC alors bakombatant boyebisa biso liti na bino oyo bosalaka yango pona nini po soki bolobi ete bosalaka yango po bolongola Joseph Kabila ezali lokuta bozali koluka ba intérêt na bino alors moto na moto aya apesa maele na etokende tosangana totonga mboka ba distraction oyo bozali koya nango botika po ete ezali kopesa mawa c'est regrettable mawa mingi na babiloko bozali kosala soni po na Congo Odombo bomoni te il fallait bomona kaka Odombo mokolo bautaki Allemagne bino bomoni ete bato bazalaki kaka na posa ya mbongo bazalaki na envie bazalaki koluka ndenge nini bakozwa mbongo yango nomoni mokolo bautaki Allemagne ezalaki signe nzamba elakisaki biso tala histoire ba monter après les Roger Bongo salobi ete ezali kaka eloko moko ete bato congolais moto na moto chata 10 euros po ete baluka kaka basombela nani Odombo voiture mosusu ya sika n'importe quoi bandeko babolingo tomonaka mosika tala corruption oyo bato oyo bazwi na France kuna benda bika entre bango na bango bakombatant ata bazali kolinga ete makambo yango balingaki baetufe yango mais tozali koyebisa bino oyo ezali information vrai topesi bino bakombatant mpe bato nyonso tu ya poto boyeba yango ete nani combattant Rex na combattant Odombo bazali corrompi balie mbongo oyo Patrick Bolonia autaki nango
Kinshasa. Oyo makambo tozali koloba ezali vrai, ata balingi ba changer version, ata balingi ba lukandenge nini ya kotufe yango. Lokuta po ete tango bazali kokanga bato mosusu bandoki. Oyo ba kolabo, oyo boye, tala ba vrai kolabo bango oyo. Bandeko, na koyebisa bino ya solo, lit oyo bazali kosala, ezali lit oyo. Bango moko kaka bako banda komikunda. Ba combattant na bango bako banda komikunda. Ozali kombata yebaka ete moningo azali pembe na yo akotimolela yo libulu po eta kunda yo. Soki posele attention te, oyo azali pembe na yo peke akotimolela yo libulu po eta kunda yo. Bako banda kokunda na bango. Ah na poto, oyo ezali ba makambo toza koyebisa bino, ezali somo pe mawa. C'est regrettable comme on a bateau bazali kosa bateau, oto tozali ko bunda pona mboka, obo ebande ko mawa mingi. Mawa ezalaki somo na réunion na bango balingaki ko sala bandeko ebendaki mobulu discussion ezalaki ya makasi yeloko balingi bayeba kaka mbongo oyo Patrick Bologna apesaki Rex na Odombo batie yango wapi. Bandeko oyo ezali corruption moko penza okamwa yango tolobiete a partir ya lelo ki kombata na poto ezali susu te. Makambo ya lokuta botika kokosa ndenge moko pe Tshisekedi a trahir mais bato mingi bazali koyeba te bozali kaka na kati na flou boza koyeba te bomoni pourquoi Tshisekedi akomi coincé alingi pas même kosangana na ba parti politique mosusu po ayebi ete aza kobanga mokumba ngo ezali nini na poto awa asi aprometaki ba combattant pe basi basololaki makambo mosusu na ndenge ya sese sikoyo azomona ba parti politique wana soka sangani na bango bakoya pe na ba proposition na bango yango moni Tshisekedi aza kokosela nde sikoyo bato makambo te bato wana baza corrompu te ezali likambo corruption te mais ezali likambo ya engagement oyo azoki na bato ya poto awa yango nazomona ete soko akei asangani na ba parti politique wana bango pe bakoya bakoyebisa babitala boye biso tolingi pe boye mais tokondima topesa o bavoi na biso mais yo pe tala boye mais sikoyo Tshisekedi aza komona ete mokumba wana na ba proposition pesaki ya na poto na nini sikoyo elekeli ye mokumba na za koyeba te ndenge nini akosala yango na bomoni akimaki na réunion oyo ya ba parti politique pas même atinda ta ba représenter po ete ndenge ezali wana bandeko toza kofungolela bino ba makambo ezali ya solo bon négliger yango te Tshisekedi ndenge ezali wana moto moko te alie mbongo popo bandeko koso bato balie mbongo kote ya Joseph Kabila yango na balite botimbela je Tshisekedi ayebi ete azoki deja ba engagement awa yango na sikoyo aza koyeba te soko akei basangani ayebi ete bato wana bakopesa bacondition ebongo bacondition mosusu azoki na poto sikoyo aza koyeba te ndenge nini yango na oza komona ete akomi kosala bamakambo moko alingi meme te kokolabore na bato wana bandeko verité ezali na face batika kobinisa bino oyo bakokosa kaka bato ya UDPS oyo bazali bato ya baje nde bazali kokosa ke no bato wana balingi kosangana na Tshisekedi te balingi kosangana na Tshisekedi nde alingi kosangana na bango te mpo nini asi ayebi ete aza na mokumba kilo oyo azoki bapromese oyo azoki epai ya bana poto ya bakombata sikoyo azoyeba te ndenge nini ya kopartage yango na bato ya baparti politique bandeko masolo oyo ezali deux fois te ezali kilo yango na bakongole bofungola misu nzungu oyo Mobutu akotisaka biso oyo afinikaka biso bambula ebele nzungu wana ese efungwami tozala bato ya mayele tokosama te tozala bato tozala éveillé po ete na ntango oyo bandeko bapoliticien homme politique baopposant congolais bazali bato oyo ya lokuta bazali bato bazali kolinga kosakana na esprit na biso bapeuple congolais tolamuka mutu akomemela biso vérité na Congo aza te ezala Tshisekedi mensonge ezala bato mosusu mensonge na mensonge mais tozali koyebisa bino botala jeune ine ezali koleka Tshisekedi azali kolinga kobeta jeune na ye po ete ayebi ete asi amemaki bamokumba aza koyeba ndenge nini équilibré yango te na mokumba oyo ya baparti politique bandeko ezali somo mais ndenge kaka mama Rosalie alobaki tokodevelope yango tokobetela bino bamasolo yango na émission oyo tokosala na nsima ya bangonga oyo ya mikolo to ya ba semaine
tokosalela bino émission moko tolakisa bino vérité oyo information tozwaki ndenge nini Tshisekedi na makambo asololaki na ndenge ya nkuku na bakombata bapromese ndenge elekaki tokobetela bino bamasolola tokobimisela bino basekele botikela biso temps po ete tozali koprepare yango po ete kozala émission moko oyo tokotika penza leader ya IDPS Motakala oyo tokolakisa bino ndenge nini azali tango tolobaka bokanisaka ete tozali bato ya maboma mais siko bokoloba ete bato ya radio Zoumel 1000 bazali bato ya maboma te bazali nde kolakisa biso bamakambo ya minene oyo ezali ya kobombana mais tokanisaka neti ke bazali bato ya maboma pe bato oyo bayebaka verité wana bayaka mbongo mpona kokosa ete bolanda bato wana te bato ya maboma mais bayebi ete tozali bato oyo tozali kopanza oyo ndenge balobaka tozali kopanza esika nyonso bazali kosala basekele na bango na molili mpe tozali kobimisa yango mais bozela émission oyo tokosala émission oyo tokosala tokolakisa bino ndenge nini Tshisekedi azwa baengagement awa na bana ya poto sikoyo aza kokoka kosangisa yango na balider te oyo ya opposition baza kuna yango naza kobanga kosangana na bango yango na barenie na bango ezali kobanga mais bandeko wana ezalaki mwa flèche de bois kelibino bozela bokokamwa bokoyeba ete radio Zoumel 1000 tozali bato oyo ya maseki te mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bapepe congolais tozali koyebisa bino ete boyebaka yango ete na poto awa botikali kaka na radio oyo babengi radio Zoumel 1000 nde ekoki kodekortike bamasolo oyo ete baradio mosusu bazali kosala neti kozipa esika ya mabe kopakola yango mafuta mpona kolinga kodrible bato botikali kaka na radio Zoumel 1000 oyo ekoki kobanda kopesa bino basango na kati ya basango na kati na bosolo bandeko babolingo boyebaka yango ete radio Zoumel 1000 ezali radio oyo tolobi na bino ya solo tokotikala kodecevoir bino te esika oyo bato mosusu bazali kozwa bacorruption biso jamais tokotikala kosala yango ata bafingi biso ata babwakeli biso bamai ya niei ata balobi n'importe quoi me bandeko babolingo bapeuple congolais tokotikala kodecevoir bino jamais information na biso oyo tozali kopesa tokobanda kopesa yango kaka esika nyonso tu information soki ezala ba leader ya opposition balingi kosala neti kocamoufle yango yebaka yango ete soki baradio mosusu bazali kobomba biso tokobimisela bino polele bandeko babolingo tozali wana mpona bino nani andimaki Terex akozala corrompi nani andimaki ete Odombo akozala corrompi bandeko surtout Odombo tango ayaka liboso ya kamera soki aza koloba bandeko mbanga lokola poso ya mbinzo wana soki aza koloba ndimi omoni mpenza olobi moto oyo banini boyebisa biso sikoyo ndenge bazali corrompi wala nde lingi kolakisa bazali na bolingo ya bamama oyo bazali viole oyo babelelaka ntango nyonso wala nde lingi kolakisa ete bazali na bolingo ya Congo botika kodistraire bato bandeko botika moto na moto aluka nzela ya koservi mboka na ye na ndenge motema na ye ezali kolinga botika kodistraire bato bandeko lokuta na bino mawa mingi kaka ndenge tozali koloba bandeko makambo bozali kondima yango te ndenge tolobi ete Tshisekedi baengagement oyo azwaki ebendeli ye mindondo lelo oyo azali kosangana na baparti politique mosusu te mpo ayebi ete kuna mpe bakobanda kokende kopesa ye bacondition alors ntango bakopesa ye bacondition mokolo ete soki nzambe ntango mosu alobi ete bon Tshisekedi bokonzi yango oyo eske Tshisekedi na bana ya poto na bato opposition ekozala ndenge nini yango tolobi ete oyo bino bozali kokanisa lelo soki Joseph Kabila azali na bokonzi te bazwi Tshisekedi batie wana ke tozwi kimia bozali nde komikosa ntango mosusu guerre civile ya mosusu ekoya kobotama na Congo yokanisi bana ya poto
bango ndenge bayebi bapesaki bamike na bango mwa bambongo na bango na kesi ya IDPS ndenge basoutenir Tshisekedi. Bino bokanisi bato oyo ya opposition ba parti politique po bango pe bakoloba ete biso topesaki yo bato na biso banini bandeko ekozala benda bika ba révélation tozali kopesa bino bandeko bozwa yango liseki te po ete ntango tolobaka ete Tshisekedi azali comédien azali kokende kokota na bamasolo moko oyo ezali kolekisa ete azali kolekisa ete azali digne ya un leader politique. Un leader politique akoki kokota na bamasolo ya babozoba te bomoni bozoba kendeki komikotisa na bamasolo ya bozoba ya bakombata lelo komi wana komi lokola moto oyo esclave oyo bazali kotelemela ye po ete oyo ya kosala il faut servir bakombata yango nazali kobanga soki asangani na bato mosusu parti politique ete bango tango bekozala ete azwi bokonzi bato parti politique bakopesa mpe bato na bango tia bato na biso na place bakoluka mpe baposte bakombata mpe ya poto awa deja ndenge ezali wana na bamasolo bayebi ete ndenge bamasolo ebetamaki tala Congolais kaka ye moko nde azali koboma mboka na ye yango na tolobi bandeko boluka ndoki ya Congo mosika te ndoki ya Congo ezali kaka ba opposant congolais o ba aventure baza kosala oyo tozali kobenga yango ezali ba aventure baza kosala yango na tolobi bandeko lelo ata bondimi biso te Nzambe akopesa biso raison balinga te soki tozali kokosa peuple loba malamu mais soki Nzambe ayebi ete tozali koloba bosolo un jour radio na biso oyo ekozala soutenu à 100% na ba peuple congolais nyonso même ozali combattant okoya olinga te bandeko bolingo bozaka bisika bozali na sima bonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi